société environnante a plusieurs réalités. Désormais, suivez-moi, Gloria Babé, la princesse, la femme qui assure, sur la FM Télévision, la chaîne qui donne la vie. Dans l'émission Au cœur de l'homme, motema ya moto sandukwe, toyebani bilongi kasimite Mateo. Na katia émission na bino, bokoza ba histoire d'amour, de famille, de travail, pe ya lolenge na lolenge. Ba histoire vraie, ya boy, jamais ezala. FM Télévision, elenge zanga lipasa. FM Télévision, chez vous, chers abonnés de partout, vous captez depuis Kinshasa. Merci beaucoup pour la fidélité, la confiance au FM Télévision, la chaîne qui donne la vie. Un nouveau numéro encore dans le magazine Au cœur de l'homme, au cœur de l'homme, histoire vraie, histoire d'amour, histoire de famille, histoire de travail, histoire belle. Qui est vraiment cher abonné, merci beaucoup pour nous capter sur le sous la chaîne FM Télévision, vous santé, vous commentez, vous likez, vous partagez et vous avez vraiment gestement quoi ya mala mingi ya koleka la famille au cœur de l'homme. Na ko ban émission tesa na pesa bonjour, bonsoir na baboy na biso, excusez-moi, bonjour, bonsoir na baboy na biso et surtout bonjour, bonsoir na mon papa que j'aime bien depuis Australie, pasteur Jacques Kafwa, la famille Mobimba, bonjour, bonsoir, ça dépend de Hervé Bokulandanga depuis Kinshasa. Merci beaucoup Nabino. Un nouveau numéro quand on est dans le Bakiango, na magazine Nabino Bolingaka. Au cœur de l'homme, au cœur de l'homme, tu as une histoire moko. Motema Motezaka Kasandu pour cher abonné à FM Télévision. Ça chauffe déjà parce que ngamo koto na yokiango na zana ba. Ezoli le kilangai. Et pourquoi motema motoko ko za tina niveau bongo ya mabe? Toyebani bilongi kasi mitema toyebani te malgré toza mwasina mobali, malgré toza yaya leki, malgré toza bandeko ba cousin ba cousine, mais toyebani bilongi malgré toza ba jumelle, toza ba jumeau, mais toyebani bilongi kasi mitema toyebani te na mutu azana mitema na motema na ye. Histoire lelo eza histoire de famille kaka ndenge na lobaka, histoire de frère, eza histoire de famille ya ndeko na biso fiston. Beaucoup tout na fiston aza nani? Fiston aza fils unique ya papa na ye, eza bongo papa Claude. Azala pika kani tozalaka na papa, na famille tozalaka na papa, tozalaka pe na mama et babotaki mwana bango ya mobali na kombo bapesaki na kombo ya fiston. Mais maman na biso tango aboti et humilité a sali kaka 3 mois 4 mois maman na biso a cause maladie et maman na biso atikaki biso fiston azalaki orphelin de mère azalaki na affection ya papa na ye alingaki papa na koli na bolingo to pe affection de ya papa ya mama amoni yango te parce que maman akufaki. Et alors, papa na bango pe a mesana ko kene bibembo azozonga fiston pa azokula kona ba âge moko 25 ans d'âge. Parce que na 25 ans d'âge, fiston déjà 6 qui déjà classe, a comment qui déjà licencié. Aza vraiment l'éducation, aza mayele. Fils unique à papa na ye, papa Claude. Donc a commis à 6 classe na ye. Papa na ye alobi non lokwa mwana nga aza mayele mwana nga 6 classe mwana nga koma lokwa camarade nanga na pesa ye ba responsabilité abanda ko gérer ba kumani nanga ba maison nanga abanda ko gérer ba hectare nanga pe lupang basombaka papa banga sombaka ataki na kombo ya fiston. Parce que pour na papa na bango amonaki espoir na suka zakaka mwana oya mobile alingaki mingi cher abonné ya FM Télévision na lobaka ngo toujours toyebani bilongi kasi mitema toyebani te nini kokomela ndeko la biso fiston abanaki pe ko gérer na mayele na ya tangi azo gérer ba maison papa na bango ba boutique bekta bandaku azo gérer. Et alors famille
ya maman na bien papa na biso Claude alobi oh papa yaya noko papa leki célibat ngoti na mokolo nini soki mwasi akufi ndoko tikala pour du bon fiston ndenga azana besoin baleki te ndo ozawana oza kaka toujours kaka fiston bana kulambela kayo eza na bilo mususu mbongo ko remplir te ba besoin mususu esenga biso bato mbongo ekoka te bala mwasi tia na ndako. Mais papa biso Claude bakoloba ah maman non ekoki te bozela bozala nous patiente bozela taka biso ka basi bande konde to lobaka dérangement le ko le kaki mingi papa na biso Claude lobi ah bakoza bande ko namba za cause a pena raison moi ça kufinga déjà ça fait déjà plus de 25 ans on a que Christina on a que fiston azaki nanu na ba 3 mois. Plus de 25 ans, moi ça coupe bon, on a connu cause à beauté. Ah, est-ce que ça a condamné na kufa kaka boye célibataire? Non, na lukapé molongani. Eh, Zambia ba nini ba pression ba tchaka biso na vie ce ko monike. Okokina na likambo wana te ko sala. Maman langa, tonton langa, tantine langa ya FM télévisé ba onu so bolingaka au cœur de l'homme. Ko sala na noté, kitisa na motema. Canaliser nan parce que papa na biso ça likambo pona pression ya ba mama leki pression ya ba petite sœur nae ya ba petit frère nae eleka ki abala kaka enfin papa na biso Claude ayeko zwa décision abala. Mais alobi pe nga ko zo mos na nzela te na ko zo pe mos personne qui na voyage te parce que na yebi baso ba voyage ka ndika bazalaka na yebi za na bango na yebi conduite na bango ndenge zalaka jamais na ko zo mos na carte église parce que ce qui na zu mos na carte église pe moi si o na maturité moi si o pe abota et ko za la mieux parce que ngana sala mwana no lingana zo mwasi oza célibataire to azanga mwana te no linga mwasi o azana déjà responsable o a déjà koli makanisi na yaza la maturité kati na ye et alors akayi ko koya na bolingo na sœur na biso Marie maman na biso Marie azwe na quatre églises amoni que oui azapi na mwana e moko abota oui akompe mwana âge moko avancé oui boyene ko simba parce que moi maman na biso Marie azaki abazwe na église azaki pe au servir nzambe azaki pe mutu o azana vie de prière. Oh là là toyebani bilongi kasi mitema toyebani te ko sambela oyo mais na sa mutema toyebite ko sambela oyo mais eza batu misusu na fondement entre parenthèses muke ko kene vide ko kene ko sambela ko servir nzambe na kati église et la christe que yo posa mais yepe frère wana yekuna aza 3 fois saint ou bien aza saint tout le banan 3 fois saint mais aza saint et la christe pas parce que na mona ka tonton misusu ba tonton na papa misusu balinga kozwa mwasi adlèche moko lobi soko lingi mwasi na ba bokosuka ne peka na bar soko lingi mwasi na nzela bokosuka pe na nzende ba misusu nde balobaka bon je ne sais pas ba misusu pe ba banda et suka petit le lo bazali ba sala ba 50 ans de mariage ba 40 ans de mariage mais exact que kolinga mwasi na kati ya lingomba to pe na kati ya église nde aza saint mais sainte papa na biso Claude alingaki mama na biso Marie na kati ya lingomba ayebaki kaka mama moko boye abangaka nzambe aza servante mais ayebaki na sa mutema na ye ayebaki te et alors babani histoire d'amour na bango histoire d'amour babalaki na nute mais abalaki pe oui koya bona boye baki déjà que oui na lingi déjà proposant to pe frère ngopé azana mwana ya mobali bona boy mais kova na bango ndenge zala kaka boyinga na lingi yo to partage kati to yeba na kabakati na biso osala kanini
ba projet no eza nini nde ekomaki pe masolo oyo papa na biso Claude na maman na biso Marie babanaki kobeta loko motema mutu zaka kama beshara abonné FM télévision na lisolo na obeta mais na yo kana douleur na motema mutu zaka sanduku maman na biso Claude abano tuna papa na biso papa na maman na biso Marie akomo tuna papa na biso Claude namoni uzana ndako mususu wana ndako wana mususu eza ndenge ni posa ndako wana eza ndenge ni hectare wana uzana ngo kuna eza ndenge ni tozo to bomba ba commune to bomba ba commune hectare wana uzana ngo kuna eza ndenge ni mikanda pona pa mama na biso Marie aena nu ko yeba nanu bomengo to pe bozwi ya papa na biso Claude azoyeba ndako wana ezana kombo ya nani hectare wana bacha kombo ya nani ba maison wana banani ba geraka nyonso wana mama na biso Marie alingi ayeba eloko moko maintenant babali ete oh malobaka il faut que la mise au gars partout neloko mama na biso Marie ayela ki na libala yango akipe kute ke o ba bale nanu makamba nanu sima ye nanu bolingo ayeka mbamoko awe fungu la mise na bozui na bomengo ya mobile papa na biso Claude abando yebisa loko azaki na motema mabeta vers ye asepela ki na bolingo solo. Alors maman na biso Marie obalobaka ko misuga oyo na terme na biso na kina ne babenga ngo olali balale liyo kotika espace te alinaki ayeba o nyonso ezali bomengo ya papa na biso Claude papa na biso loko azaki ne na bolingo ausaka tous les moyens yeba et rappeler nga histoire ya Samson na kati ya Biblia na mwasi na ye Delina alinaki kaka yeba a séduit Delina asaki tous les moyens ayeba kaka force ya Samson utaka wapi nde eloko mama na biso Marie alingaki ayeba papa na biso loko ba papa pe ba tonton balingaka na ndenga sola ko yebisa mwasi ketala boy mais soko te na mwasi mabe on a des problèmes mais soko kuta na femme sage au sepeli ou avancer na vie mais papa na biso Claude yeba ailobeli mama na biso Marie vérité ndako wana eza na commune boy na tana kombo ya fils pona un jour na kozala te fils na bana ye ba bénéficier nango hectare wana na commune boy na tana kombo ya fils akoza musala te mais hectare wana ekosunga yazo mbongo pa lesa famille na ye nyonso wana mama na biso Marie azoyoka motema ya moto sanduku cher abonné toyebani bilongi kasi mitema toyebani te nozobeta histoire na émotion ezosala ngala passe ezokamusanga même pourquoi motema ya moto ezali koki kozala tina niveau oyo mais ba mama na biso batanti na biso ya FM télévision te oui bobo santé bo commenter bo partager na chaîne na bino to pesa makani c'est parce que eko sunga pe eko sala malamu ningi ya koleka papa na biso tanga après avoir koloba po azaki na motema pembe ngoni ke oui na lingi mwasi na église aza femme sage aza mwasi moko aza na vie de prière aza servante mabe kozala te inconvénient ba problème koute kozala te parce qu'azali chrétienne mama na biso ayoki nyonso wana ba momengo nyonso papa na biso Claude azalaki nango alobi oh ndenge na motema na sa motema na ye ayoki oyo bandeko na biso Congo central babengaka ngo
loketu, jalousie, motema likunya, na prononcer bien, motema likunya, jalousie. Tandis que yepe zaki na mwana yepe ya mwasi. Mais azosa kaka tous les moyens yepe akota pe mwana yepe na mama bozui, mais à mon espace te nyoso de kona biso fils akangi déjà nyoso za déjà la combo na ye. Awawa terrain déjà ma solo nyoso za déjà carré. Et alors ezaki papa ndenga mesana kaka kosala bibembo na ye, ba voyage na ye. Webi ke makamongo zo sa na ville Kinshasa pe mo mingi. Ba criminel to pe ba kuluna ne to benga kabango. Baso kenaka kopiaka bisika. Oyo ba moni ke mo mbongo ezali. Mo bisika mo ekotisa ka mbongo. Et alors mokolo moko bayaki kopier na veni kaka ya ba fils. Na ba minduki baye. Guerre ko ça papa copier cabine téléphonique ba koti ba pied ba su saka mbongo ba su ba téléphone ne ba kina ba mati ba moto ba so kende wana ba so beta masasi mutu koleka na wana te sino to kozwa. Et alors ndeko na biso fils le quoi tellement ki liboso ya portail na bango azota le ko amona le quoi filme. Donc, on a le théâtre. Mais, c'est la réalité. Et alors, maman a vu son akasanda ayo ki masasi abeleli fils osawapi kota boye nde maman a vu son écrit le biso fils a lobi maman basi ba kei déjà nde na personne maman abali expliquer maman na bango maman ba bimi ba kei ba yibi nini maman ba yibi mbongo ngam na moni ba kunde ba lekani kaka awa liboso na ngaya wa liboso ndako awa ba lekani kaka aba ju saki mbongo mama nde mama bango lobi ya solo ya solo lokwa biso nyonso toyebaka soki ba koteli maison moko boye me ba criminel ba ki kokoti la maison ou bien ba koteli ndako me ba koteli boutique ou bien eloko moko boye ba soda après ça va copier ba soda ba ka osa ba enquête na bango. Et alors ba soda pe ba kitaki sur terrain ba sali pe ba enquête na bango ndi ba sotuna ndi ba tuni ya bi est-ce que mutu moko azalaki awa te ntango makambo événement oyo ezoleka foye bakaka boye motema moto eza sani couchard abonné à FM télévisé baoyo bozolanda biso de partout. Maman Marie a parvenu kolongola bakolo na ye wana kokende tikuna kati basoda baosa ba enquête ntango basoda bazotuna bongo ye abengi chef ya basoda commandant abendi ye pembeni et maman Marie azo parvenu koyebisa commandant wana papa commandant wana mwana na ngai ye moko kutu nde ayebisaki nga ayebisi nga ke mama bomba nga nde eza boye ngam tozalaki wana ekiri moko na bango ti bazo piller makambo nyonso basali tozalaki ensemble na bango. Papa biso komona lobi solo wapi numéro ndako na yo alakisi te apesi pe numéro ndako na ye. Et alors tala degré ya motema mabe adachi moko lobi cher abonné à FM télévision adachi moko lobaka olingi soso linga pe maki na ye. Mais bon ezaka ka te ba mama misusu eza ba mama misusu soki balingaka ba papa mais bana oyo ya mobile bakuti balinga bango te ozo maltraiter bango ozo lakisa motema mabe tandis que oza servante de Dieu tandis que oza femme sage obenga mpesi femme sage non adachi moko lobi bongo linga soso linga pe maki na ye oyo mama na biso Marie Sali non il faut aller des grands motema mabe motema ya moto sanduku vraiment si na niveau ce n'est pas bien il fallait qu'on change tango bengami chrétienne il faut qu'on change bizaleli linga mobali linga pe bano kuti
Sinon te kolinga pe mobali te. Nakangi parenthèse nangana leki. Et comme il obi nango, ba soda ba ye kokoko et pas ba fils. Ba besi pe porte. Maman na tongo yo kaka maman makamas ABC Chris na tongo ABC fils na tongo ABC oh fiston olingo ke oui maman ni aza boy fana na kine na sala mamba évateur moko boy na maison abi non mon fils na lingi te obi mana lotelo ndoto mabe yo ka diable nzambe nanga na lotelo ndoto mabe ko bima te mon fils vanda po ebike l'air moussous. Eh, cher abonné FM Télévision. Maman na biso, ayebisi Chris pa yo ki maka maman na lobby. Ah, papa na nga voyage. O asa maman na nga. Malgré asa moi sa papa, mais asa maman na ngai. Ayoki. Et c'est que ba 1 heure du temps. Kokoko, ba soda baye, ba koti. Moko amun ka Chris ba mama ko fils ba kange moko oh mais boso ke nanga wapi na sali nini fils akomo lela mama benga papa boye loka mwana aza na atonali na ba français na monoko mwana moko aza bien éduqué mwana moko ayebi makambo na te azo kamu ça y est asa surpris oh mama na sali nini papa na sali nini oh yo kanga ye kelena ye ndenge za kaka ba soda la biso so ba kanga ba jeune garçon ba kanga bangwawa o mona ke sans pitié ba zwine kona biso fiston lokola criminel ba kenaye ba kotse kuna na cachot il fallait ba sambisa ye na audience publique boyebi ke na audience publique mona ba nyonso ba yaka mais ko na crise na cachot pona azela jour bakosamisa bango na audience publique wana mama na bango mama Marie wana atikala ta kokene kotala mwana mobali na ete to pe fiston te atika ta kotala ete atake na kene la musu elamba ekomi salite na kene na pesa ta elamba ya sika na memela tati ou bena pesa ta mbongo ou bena somela ta mapa non akete yeba fiston askali kaka yemoko na ba souci azoka moi amona lokola rêve mais ça rêve te ça réalité et alors jour il y a audience publique et kokaki boyebi que ce bakangi ba criminel bakangi ba miyibi ba pesa ba avocat na bango alors ndeko na biso fiston azaki pe na ba avocat na ye ba avocat ne pe bazo témoigner balobi mwana o aza mwana moko aza bien indiqué aza licencié boni bino boko kotisa ye bozo funda ye bozo accuser que azali criminel mwana oyo ajiranga babia papa na ye bozo funda ye pona nini que aza criminel et alors boyebi que ministère public alobi non biso tozo funda ye pamba ti parce que biso toza na ba preuve que mwana oyo fiston aza parmi ba criminel oyo bayaki ko piller mokolo wana ayebisa biso baninga na ye baza wapi et alors ba poussa ki lokola ministère public alobaki kaza na ba preuve na ye zo lakisa que fiston azali coupable fiston azali criminel nde balobaki pour sa procès dans 2 jours. Et alors, nous avons dit Christ, nous avons dit fils, nous avons dit à cachot. Le quoi zaki na camarade naye, ayaki pe mokoloana. Ata mokoloana juba osa misaye, maman na bango ayaki te, maman Marie ayaki te. Et alors, le quoi papa camarade n'est pas alaki wana, tant bazongi na cachot, ayebisi camarade naye bengelanga papa. Camarade n'est pas bien sur téléphone, appelle ce numéro, a bengi papa. Papa zo kamwa. Abi papa, osawa pingai moi na yo aba fisto bakanginga. Naza innocent na yeni makambo oyo te bakanginga ba yebisinga kenga naza criminel. Na bi misa baninga na criminel autopia ki maison téléphonique. Papa banga zo kamwa. Pour
Pour la ligne, maman n'a pas bisingate. Mais n'a pas maman n'a pas tingali solote. You mwana fiston nga criminel. Et papa la bango alobi non non. Nga na kosa tous les moyens dans 2 jours na la kuna. Papa na biso Claude azwa ki pepo avion mbangu pona aya awa aya pour participer na audience oyo. L'audience publique pour la 2e fois. Motema ya moto sanduku toyebani bilongi kasi mitema toyebani te motema ya moto. Makambuza ya koyinda awa ne siko le place siko makambe bandi. Est-ce que awa ne pisika pena woto doluba to so mona penza est-ce que ne place mini ngezo bimawa. Balobaka adage moko lobi balobaka vérité eyaka na escalier mensonge eyaka na ascenseur to yebani bilongi kasi mitema to yebani te aza mama nanga aza cousine nanga aza ndeko nanga aza mobali nanga aza fiancé nanga tonzimi yango kati na ye oyebi te oyebite maman na biso jour ngo pe kokaki ya audience papa na biso tango ayi azongi ayina liboso na ko attaquer na maman na biso Marie ndenge nini mwana nga fisto nanga makile ya bolenge nanga bakize na makamu moko o mwana nga atikata ko sala te quartier mobimba oyoyo réputation ya fils c'est que de ces panzani nango déjà que fiston azala nae criminel na moi bazomo nae mwana ndaku mwana moko bien éduqué ba mona licencié mais na butu criminel c'est que quand on a déjà créé une réputation de ces bébés et pourquoi pas yo sa maman na ye oyebi singaite mutu mususu camarade Christina ko benganga pour na raison ni no sala kango l'intérêt nini ya ko bombela nga secret munene boya somo Marie olingi nga ifo linga pe mwana nga osali bongo pona nini alors tant ma beti ba moni porte zo sonner ba moni bomo ba soda ba koti to ba koti ba ye maman ko tuna ba ye ko so maman ko to na besoin ya maman Marie papa pe mutemi pe beti ya oh ezaki ne bongo ba sunu na fiston azana kasho oh lelo pe kaka lelo ba so sumo sinanga oh ngapi na tuna ndito papa ya mso Claude atuni bozo so epona nini nga sa mobali na ye bozo so epona mino l'état azana besoin na ye et papa na biso Chris et papa na biso maman na biso Marie akendaki na papa na biso pe Claude na ba soda akendaki ba komi pe na audience mais asutuka boye kaka place ba okena mwasi na ye ka place audience publique ezali et papa na biso pe Claude avant qui na kati audience publique pe banzi mokili et alors taba bani ko samba wana ministère public lokola lobaki phrase na ya bango ya suka ndeko lobaki ke biso tozo confirmer que fils aza criminel parce que biso tozana ba preuve na biso et alors tango jour ngo pe koka et babimisi pe maman na biso Marie batelemisiye balobi que maman na biso Marie na za preuve na biso aloba ndenge lekaki mokolo wana parce que papa ya ba fils azalaki ba camarade ba yebi ka fibri audience publique ndenge ezali nde ba ka belé aloba liboso ya ba juge bata quartier nyonso pe bazalaki même bata famille pe mususu bazalaki et maman Marie a eu parole devant ba juge devant bato nyonso devant ba avocat devant le ministère public a eu parole a bandi koloba bino nga nazaki na kati ya ndako na bandi koyoka masasi libanda nde nolingi nakini kotala namona
fils a fongoli maman au portail à cause mbango. Maman bombanga parce que ngazaki katikati batuana ni basali makambu wana. Ngazaki parmi bango bombanga kolobate. Tant maman na biso mara sisi koloba bongo Chris atie maboko na mutu. Chris abandi ko ganga maman na lobaki bongo te. Chris émotion wana. Asubi na bilamba pisse na bilamba. Akokaki so émotion wana te. Motema ya moto sanduku degré ya motema mabe ya maman mariée. Lisolo autant bazoyebisa ngango na kamwe pe na bangi. Histoire vraie hein et salami. Tango bamoni bongo bayoki bongo ke Chris ne ba miso basolo ba non asa innocent batika ye asa mona moko asa mona ndaku mona moko asa bien éduqué asa licencié poye aki okuta ne kiranga ke koluka nini. Et alors tant ba swinde ko na biso fiston na se monsona akoka souté a diminuer na moins émotion ba vandisier tant ce que tant ba vandisier ndemba moko un chichi wana banzi ko tuna mama what mobile na yo na la kisike mobile na ngayo na la chemise rouge papa o wana mwasi na yo nde papa ba fils alobi oui mwasi na ngai chichi wana atuni aituni fils na lobi ke non aza mama aboti ngai te azali mama moboko ni to benga mama moboko ma hatra na ngai. Papa, oyo mwana yo oui asa mwana nga kaka mona moko. Et alors tango bazo juge alobi bongo papa moko. Agangi kuna alobi mwana oyo aza innocent parce que mukolo wana ba criminel tango ba ko piller. Il a tellement qu'il bosse à portage. Oyebisa kutu biso. Maman na biso Marie azaki toujours kaka ferme na réponse na pesa ki topé na parole na ye. Azolo bake non ne kola biso fisto azaki parmi ba criminel wana o ba pia ki mukolo wana. Ba sikoyo tanga azolo bakaka bongo bazo tuna azolo bakaka bongo nde papa na biso papa moko kuna na kati ya bato agangi atomboli na mosapi likolo nde etira attention ya juge par là tant ba pesi papa wana parole ndi papa na bandi koloba alibeza le kuta ba koseli mono makam parce que nga jour wana na salaki wana parce que Chris a tellement qu'il bosse portail na bango azo expliquer kutu le kambo kutu azo yebisa mama abako yebisa mama na ye azo yebisa pena biso nga kuna zakina ba client na nga soki pe tembe na benga ba client ba loba ba témoigner mono aza innocent mono aza ba kiri wana te ba biso Chris aza innocent innocent ba bandi ko ganga ganga wana des juges azwaki liloba ya suka réponse ya suka kataki ba yeko déclarer que maman na biso Maria kosaki Chris makambo Chris azana innocent nde ba liberaki Chris maman na biso Marie o balobaka tous ces pays ici bas akotaki na kati ya prison et kokota na kati ya prison papa na biso Paul et papa na biso Claude azongi na ndako tanga azongi na ndako aye kotuna mutuna asala nini na makambo ekomeli ye wala siko leki na biso leki na ye propre kutu ndene mtayo ye mona biso abe ya na biso asala nini parce que le ministère public a proposé qu'il va katela ndeko na biso fils 20 ans mais nzamba yo sunga kaka esimbité et retour à l'expéditeur servante de Dieu maman yanga ozolanda nga na FM téléviseur lisolo oyo epesa biso mayele ndenge nini ya kobokola bana okoti libala ndenge ya kobokola bana ya mobali linga bango tala mama biso bisika Marie bisike suke lié na kati ya prison likolo ya motema mabe likolo ya motema ya jalousie azomona ke mwana oya kobonga ngana kobonga te bona bome ayeba ta ba plan o papa biso klola za nango pona yete jalousie et kotisi mama na biso na prison imute ya mabe ba maratre mususu
tozo mona lelo boye ba nyoko la kokoti libala bozo nyoko la bana mobali ozola pimela bango bilei ya kolia soki lelo na ville ya Kinshasa to comme na ba shege belé bo soko tuni o tshekaka micro balada o bando tangusa micro ba betelo ba riato histoire ndenge ni ba koma ba shege ba koma na balabala ezaka ka ba maraître oyo okoti libala olingi bana mobali te okangi bango bandoki pona yo libala nde na mobali na yo soit bana o roboto ya libala mais o etali bana mobali ozana bango to lobisa bango te eza soni tala bisika mama na biso mari esuki lié yango ya leki na ye ya papa na biso Claude azoloba ya na biso sala nini mwasi wana bakati déjà peine na kati ya prison abimisa ye la famille basi balobi déjà que non moi so ya moi cité parce que soki abimi aya ko bomisa fiston ata soki abimi na prison est-ce que bakoyoka na susu na fiston bakoyoka na te parce que fiston pa koyoka loba papa entre bienga ou bien moi sina oyo ba otika koyoka na te asala nini alimbisa ye libale kufa azwa moi susu bien atika na nubongo. Chers abonnés à FM Télévision, vous commentez, vous likez, vous partagez et vous avez vraiment juste aimé mon coeur qui tourne ma casse pas tout sunga. Bandeko ndeko oyo papa la biso Claude. Et ça qui vraiment histoire mon corps touchant. To le baki non. Il faut tomber ta histoire papa Claude oyo. Et ça histoire mon corps, ils ont éduqué, ils ont pris un conseil na carte histoire oyo. Vous commentez, vous likez vraiment la famille. Tu partages la vidéo, tu commentes et que vous avez vraiment geste encore. Il y a malamu mingi ya koleka. Merci beaucoup. Na ma caméra na sungama ki na préfina. Fali ma réalisation. Merci beaucoup na mon coach papa Miran Kiamvu na Australie na moni bongo papa langa la pasteur Jaika Froid papa Motema Malamu. Merci beaucoup papa. Ça me na biso vraiment à pambola yo. Bon ça toujours na FM Télévision ni par ailleurs toyebani bilongi kasi mitema toyebani te ya boye jamais ezala ni par ailleurs toujours quand la chaîne la chaîne qui donne la vie FM Télévision. Chers abonnés, merci pour votre attention à notre magazine au cœur de l'homme. Et ça qui bongo gloire babi à la princesse na compte ya chaîne FM Télévision. Au revoir. Notre société environnante a plusieurs réalités. Désormais, suivez-moi, Gloria Babé, la princesse, la femme qui assure, sur la FM Télévision, la chaîne qui donne la vie. Dans l'émission Au cœur de l'homme, motema ya moto sandukwe, toyebani bilongi kasimite mateo. Na katia émission na bino, bokoza ba histoire d'amour, de famille, de travail, pe ya lolenge na lolenge. Ba histoire vraie, ya boy, jamais ezala. FM Télévision. Elenge zanga lipasa.